noko continue kolota na poto olia ba saucisse na ba chips. Imaginez par exemple na poto na âge à 30 ans, na poto awa il faut travailler 42 ans pour ba pesa retraite. Imagine si ko sala réchafaudage, réchafaudage on sa à 72 ans aux retraite. So komi mukolo olingo zonga na mboka s'il te plaît. Siko zonga kuna na mboka bakangi en hôpital sécurité sociale les ate sengeli futa mbongo. Ozozwa retraite à 100 € par mois, famille pe telemeli wana fo badame. Moi pas ozonga na poto ya te. Tuna nga poani. Pour retraite no mukie, pona ofuta ba charge awa. Bano babala mindele basala vi na bango elala bango na chambre. Lakini kuna pe lupango ezate. Lupango ezate parce que na poto banda perdre batanda oyo na ba tricologie na ba bilamba na ba kavali. Omoni te koya owelela matembele na bana kasi na yo tika depuis 30 ans. Olobani na sima kasi tango za wana. Obandolela ndenge bazolela na kina. Okoluka mwana fiske mais mona na te pona kisasa condition de vie ezate na moite. Ozongi na lupango ya famille. Ebongo olele pa ya nani? Place sikoyo comprendre ba souffrance ba congolais ba yo kaka. Alo bando bundela mboka so na 60 ans. Wana ngamna na kozipolo mbata. Bat bazo bundela mboka sikoyo. Ozo finga bango. Yo guerre no za suki na nzambe ya ba tricot. Naza président moninga na lati kenzo. Noko lamuka.